modifier limite ba mitema bien internet na basi ya mama Emily eza komodo fio o karena tikela o aza le quoi pamplemousse ye na mibali e ba songi matika songo mwana na Mike wa mukuse wana nesus baze belé batemitiya baze be on so batikali bazana bango dans les bons ngaba to biba ba finga na internet so na nditi mona to finga grâce to finga gel a fingite a rappeler quand des gel boso a finga ki ngaza bodinga ngek ban chaku na ye ngai soki lo manike bakabona ke na rosepela parce que eza ba ya bilo oyo bukaki o baba na français ni ki se chemin ce qui connaît l'affaire so bino c'est unana ngoyo mo et loko nini o na français ki c'est qui est puni condamnable so bilo mo eza la wana c'est ozo sal robuka onka awa manika finga na internet manika finga nga mamso senga finga na etinga na sepeli parce que manika za makamu faut finga manika finga commande bien temps la finga on de soit que tant zo micro manika zo poser manika micro manika zo finga biso ba gel ba nani ba zo finga biso commande za go seka ken net manika biso lo za ngungu so zo ka bomi pouf esili nga to za na za net ba na za tana bango tse ba manike ba ken ba lâche oh baba lâche ba l'autre pas nga na sa mam na ngai ken na va batala il faut afinga mais nga na leketi va votala nga faut sexa ba fois ida zala ibakata zala mais poto la kabiso le 20 décembre tozana Paris si lelo visa ika une semaine si là déjà ba ninga pe bazu ba visa bino bato bo finga bazu ba visa muto bino bo finga ka fifi si wa Paris mais c'est à féliciter. C'est à féliciter parce que le Karine ton pour te bébé fingi Karine pour te anzala yo journaliste qui pour ta ndambu yo ke pour te mamleza na kina yo ke ndaka pour te c'est le côté na ko ke pour te monique le Karine na sali maman ba ko sala tu vois toi qui pour te na ko sepela kutu parce que eza bien tu biso fungoli nzela pour ton afia ki ndaka pour te dans dimata ki afia ki pour te pas mélange tout ça pour te c'est le actualité soute elle ok batu ba ki poto et si muta clôturer qualité de Karine soit ki poto azala sa visa Karine visa za zora mukila la kisaka eza ya mboka nyosa la kisaka so za visa ne ala kisi so za muta tembe yene fia zwaka yene bimana ba ministre ba député pourquoi pas et ça nga ilorote poto ne attaquer atiko bon sa vie na ngate so ki ya visa c'est oui félicitations na intérêt visa na été na intérêt voyage na été poto eza nango poto eza le côté eza o eza ke eza ka bien po singa afro kin baka po lekeli yo zaka na kin non bon ce que batunga na ndeti ya fille Laurent na kenda na voyage liboso ya fille Laurent mais afite nga yo zo maman afia ke maman poto en plus de l'eau ba stratégie na bango kena muta stratégie makasi tango bi ke fali mutazo a futi visa pa abimisa a mema ndo na biso voyage bongo yo mo ba mema te ba makaye bongo Fabregas ka bisi Fabregas lâche abisika vosa za logo te po Fabregas ba pota ke sa akoko mema bango te na ebite po ndenge ndi Fabregas asala ba bana na basi na ba bio Fabregas ba to kosa ba musicien ba ba bundela Fabregas ba ska hypocrisie quand na sala ba théâtre abina le moni commode pour mo sala théâtre mais na moni merci na Karine Mokozi parce que visibilité ça partout tandis que ça muta olingi koyeba na faut kota mi ko sa mi tout partout ce que PCPC problème nini le kechu yo lisusu na bibika bibi zaki na ma mission zaki contrat simbiso tende bato yo kana ki to évoluer et simbiso to yango ki na sukuna ma mission te boye bindenge band je pense na fait plus de je pense une année je me trompe pas déjà ma mission na pese ki senga na pese ma mission pe pese ngona senga na zwakuna zambe lo sungi pe do na ça toujours carrière na ça toujours musala nga yango na évoluer mais ngana bibika pinga c'est une sœur à moi to zaki ne très bien de passer ba bon moment peut-être s'il peut s'il na nouté to zala ne ka toujours aibi ki na linga na mingi ipa linga nga mingi ana banda bulu na so la na mbongo menalo leke jute po bisika na sana ba chaîne YouTube bele basika ofuta ngate o numbo yebi na sika na travailler mais na zo ba belo malonga te mais na sala na sala na nanu visibilité na na carrière na elo li na lukina elo li na lukana sala bien ex patron na open no litambo kumisaka ira boye bato ba ba bino bien metina niveau mo kenda pe ofinga e kumisaka ira tsana bande vérité moi tsinga na vie so na zano bien matina ba na ba bola mo pa bato nzambe wa mona mais yesu mikolo baka mabe na ngo dimle ngaki na dimle leke chobe retour wana yango ebeta l'autre na dima ki adoyo azonga lisu na ndenga zongi boy adoyo
adi ozo tele soute ba osenga pe ba pardon yo c'est ce qui sera pas ex patron na yo no lita non c'est fois c'est un pardon fois c'est un pardon ya lo baba isa batuke akoso sanga jamais na vie luka na bomela e famille na bomela e papa na bomela e mama to na binde na non mais ozondi malelo ke Karine Mokonzi pe nde bozalela ki bino nyonso équipe nationale à côté bino pe na ba conflit belé on dit ma conflit Karine en côté na nini exemple Fabregas Fali Poupa ba mission belé o yazaki na bango ko sola te ko finga ba nini bino botikala dana bi ba bondi en plein bandal so batuni bandani bazo bunda équipe nationale. Le moment que Baroumoussa va l'homme comme Nicolas Tabissonios. Maintenant, on a tête qui n'a pas Titan à l'ongole l'équipe nationale pour avoir la TV à finir. Glody Diasiga, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Zambe, Tolobate, Filokombo, Tolobate. Zambe oh. Yo. Otani. Ozolule yaman. Ya yoba koki kokoma bongo. Na pomade awa toza. Na pomade awa toza. Ngai mwese na rapi okuma. Olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne. www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza isalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovingisa bamole mipende sima mpe tolo somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat Fali. Na pomade Awatoza mwasi na ngai pa komi nango kibokoni na pomade Awatoza. Maxi Bio Café yango à connaît pas demande hémorroïde et vous dites oh diabète soza la bezo mais la pena café kitoko yo Maxi Bio Café numéro ya ngwana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basaka de kutanga mona omelango tani na ko monde ministre mobo ya affaires étrangères on est président mobo à Ghana donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te longo ezo mo misabiso na couple yango yo tous les malades écoutez qui n'ont Maxi Bio Café nga vie de loin na melakango et bongo yo ayuna pour yango zo traité pe éjaculation précoce mari de nuit femme de nuit envoûtement familial biloko nyonso so meli café kitoko en tout cas numéro ngana c'est boluka yemo grand prétérique Bio Café et au sala chonjo te leng tomela ka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio café original bande ko tomela yango bona santé na biso ezali. Voilà, mesdames et messieurs, merci. C'est déjà votre émission PC La Please Please. Toujours présentée par 001 Mathieu Bonché, charge ya jeunesse congolaise, charge ya Baleketchou, charge ya ba journaliste et moi et Belé, pourquoi pas ami à tous les stars, je suis là, Mathieu Bonché. Désormais sur Elenga Congo, site Yaba responsable est présenté par Tracy Mbelenga Pro et Glody Diasuka. Merci à Nicolas Mokonzi et je dis encore merci à couple Bonzi na Londres Bakotala Ngai, merci Nabino, maman Nikila Bidjanez et papa Igo. Merci à Laurent Mompala, la patrona, l'antigresse belge à Rotala Maté Bonchier, na Bossanité Yayana
Gianni Ekila, la crème fraîche, Mamote Nabino, la ravissante Tania Ziboula, Meso TV, Ombala Patrona, tous s'abonner et on s'ala bien. Mathieu Banché, face à les Ketchou stars, les Ketchou patrons, les Ketchou comédiens, les Ketchou Monsé qui sinabiso, donc on s'ala base na internet, les lotos sur la net avec patron et à site. Parce que toi yamba et moi trop, donc le lotos sur la net avec patron, à combien patron? Est-ce qu'à Rotika, Bouzo, Bakofinga, toi évite. Les Ketchou, santé bonne. Ouais, santé kitoko Mathieu bon chic bon genre yango anati wana na moni babi ya Yvette Elisiki Nicki Minaj à Paris wana sœur nanga moko na Paris wana ya Yvette Elisiki Nicki Minaj sans oublier Chichi Chibola moi sambongo l'équipe ba fit tout Europe na mbongo elle s'appelle Chichi Chibola et Dingoy et Momo le grand joueur wana na moni di Momo Ngoy na moni ba moko ka bongo kasungo Nathalie Kaka ave nanga woli musheni etolomo. Boss, il faut renouveler les sous temps. Je suis désolé. Voilà, merci beaucoup, patron Yassitni. Cordo, il y a l'EKTV officiel. Je ne suis pas patron, je suis coordonnateur. Coordonnateur, non, Nicolas Mokonze. Je suis un fondateur, il y a la chaîne l'EKTV officiel. Parce que tant que l'EKTV officiel est fou, il y a un peu de Mathieu Lobby, l'EKTV, je suis pas patron, moi, je suis coordonnateur, nous avons coordonné toujours chaîne. Parce que nous avons travaillé tout ça, nous avons travaillé tout ça, nous avons coordonné l'EKTV officiel pour la voilà, au quotidien, mais les Ketchou, bilan, les TV, ils ont mieux, vraiment, bilan, les TV, ils ont vraiment kitoko, tu vois, na 3 mois, où il y a pas mbalelo, nzambe, vraiment, ça y est, mamba kitoko. 3 mois, où vraiment, ça y est, mamba kitoko, les TV, parmi les chaînes, vraiment, il y a des théâtres, et ça l'a vraiment, pour moi, le belango, nandima, qui te, mais nous allons croire que c'est Simba. Parce qu'il va te belé, bah, tchélenga, bah, mindu, qui va tchélenga, bah, te, menzamba, mawa, ayo, kilinga, les TV, vraiment. Tu vois, comme exemple Nicolas Mokonzi au monde de Karine Yamado a joué à trop film il y a Bandumba il y a Bachel mais Karine Yamado a tourné film Abi Maman Nanga combien de félicitations à lui combien de makambo tu vois mais ça tout sexe ça va de mais pièce rani rôle ba pesa qui ngata écran qui c'est 100% mais c'est donné qui moi moqué mais ils a vraiment au ta film il passe dans bimi et puis c'est makambo ba décréter ce deuxième film malgré moi YouTube on des à la caméra tous la raison basungi pour jouer des films là bientôt là voilà les Ketchou toujours sur la lelo parce que ba patron ba tala biso ba responsable parce que mon boss Tracy Mbelenga tala nga problème nini les Ketchou yo lisusu na bibi kapinga. On a pu nous merci vraiment na tout bolinga Kevin et Panda on a pu vraiment confiance merci na Karine Mokonzi la baronne master masananga ndeko na grand sœur nanga sœur nanga il ngare matro sans oublier un manager nanga mon manager El Lionel Kambi yo ma alinganga toujours kitoko conseil zanga te mozanga te le bon problème moi et bibi kapinga toi na problème te sauf que naza sonné na ma mission activité c'est ça. Parce que tout le monde peut au long et puis au communication na Congo Liziba. Ouais, Congo Liziba na zape cordon kuna bachinga coordonnateur nazo coordonner bon niwana parce que ngana ba chance ko za ba cordon ya ko coordonner ba chaîne tu vois ezali ya musée ya mutu baza kolabona bandeko nanga ba Lionel Kambi na ba tebeli ba sali chaîne wana ba comme si yo les Ketchou oyo musala yaka oya oza ochape mutu ocha za un plus c'est ça bibi ezali na ma mission qui contrat contre Simbiso tende bato yo kana qui to évoluer et Simbiso te yango ki na sukuna ma mission te boye bindenge ban je pense na peut être plus de je pense une année je me trompe pas déjà ma mission na pesa ki osenga na pesa ma mission pe pesa ngone senga na zwakuna nzambe lo asungi pe lo na ça toujours carrière na ça toujours musala nga yango na évoluer mais ngana bibi kapinga c'est une sœur à moi tout ça qui est très bien de passer ba bon moment peut-être s'il na nute to zala ne ka toujours aibi ki na linga na mingi il pas linga nga mingi. Donc, ça mokili ne besoin évoluer musale ko kabola biso mes familles reste la famille c'est ça. Mais si ko ba te belé ba lobaki et bibi kapinga abande ko photo pe sou bien et puis yo poko maki négligent na boulot ça non ça sous boulot vraiment bien te. Soko futanga bien te yana ce que bo polémique no ba internet de bolinga ka bo comme ça makambo bo soko futanga bien te dina bandaki de ina ko sata ina na ma mission te. Na ko si Joël n'a loi déjà ma mission nanga déjà ma mission de prix kala pour na kenta na fongo de chaîne YouTube nanga na fongo longo parce que pour na sala nanga ka makambo ya nini ya ba théâtre après
aire élection à mamamboke a netinga na politicien te nazo obligé tina ko sala mamu ya mboka nakende na bino ngolo mamamboka tinga nakende o fayulu o tu sais qui est pétam sous pas combiné trop politique mais un problème te tout dans vision na ambition na detinga na des ambitions detinga peut-être carrière politique na peut-être 2019 peut-être 2020 parce que nous a futur député 2024 ngale kecho iki mtu tazana ile tiamu osambela raté yana jour musu zamba robende osambele mtu tana mkolone ngapi na mkona ngo zamba robende ngana kota na kama politique mais pour un moment pour un temps ça no mamna ya production ya ba théâtre na zamba mamna toujours ya musique toujours ba débat mamna non ils foutent bien oui so futa nga bien te peut-être ngala ngoma mission te nga toujours ma mission na landaka o na zona ma mission tandis que na zana osa musana nga mais plus na ilo liboso ngala na mbongo na vite ana banda bulu na so la ndaka mbongo menalo leke jute po bisika na sana ba chaîne YouTube bele basika ofuta ngate o numbo yebi na sika na travailler na zo ba belo malonga te mais na sala na sala na no visibilité na no carrière na elo ni na lukina elo ni na lukana sala tu vois ba doit tika na bango ko lo baba n'importe quoi bilo mo 5 lo baté ngai musobi biba puna sa ne politique c'est à féliciter nous na bibelo biso le bi azuma poste moi quelque part biso akasanga likamu moko nous allons na mami sote le quelque wana frère na ngai to za kine bien za bien kena be balane na ninga mabe non na bi ke batu bi ba ko ba sa ba conflit moko ba ko ba problème moko nge sala ominga séparation ça la passe ina ne moi so ninga ta 6 mois mais pour bo no ka passe matinga to yeba ino dernièrement mais ce qui ba lo mo et zuinga to zuyo na yo ka passe toujours na mokili yeke biba za ser na nga mami zo ndako na so moni ke sengna leka na koleka mais pour le moment na za na Congo Liziba TV pe na za leke TV officiel ya juste ka pour na ba théâtre pour na osaka mam na nga o ya kosekisa yango na évoluer mais ke ba lo bobe zo futa ngai te ngana problème na bibio nditanga mais émission o bakangwe ngana za futur député nous a député ça veut dire que papa député qui va parce que tu vois vision moutene c'est le sambo elle va prier on nous donne temps nzamba benga temps au temps politique ezali mais pour un temps pour un moment où dans la carrière politique c'est côté bibi félicitations na ye le tout monde kabika pe madame la ministre madame la députée akompi ko bandiko Eliezer ko Daniel Saf et ça l'a bien parce que c'est une sœur dans les bons moments boye bitumba to bunda c'est le person mutameki na bibi na kotika tepe na kokota parce que c'est à la sœur vous avez bien ami Mamutu dans les bons. Voilà, merci beaucoup Matou. Idole, il y a Deborah Bofando dans ma solo yango yo, je suis avec les Ketchou. Santé à équipe nationale les Ketchou. Santé nango ndire bolali. So bikola la okosi na yo parce que mutu pe na moni amito internet la muki azana ete. On doit ça makamba te pour le nom qui so ba sa makamba équipe nationale et salaki boy et salaki boy bino bo poussa bino nde ba orgueil bino nde ba boye bino ba boye. Ya na vie on nous a na tanango. Ya na ngonga nango. C'est ça. Tu sais plus de 10 journalistes et équipe nationale combien de bazan à poto. Est-ce que ngalo ba qui no fond la chaîne YouTube l'activité na évoluer dans engagement na ngamoko. Et toute cette base équipe nationale ngana gel comme base. Quand tu style n'est pas carré na la rater le balobela que je viens là ça la émission. Peut-être yo na biso news ça peut ça moi forcément peut-être cause à la soute oui ta makasi pe bakenda bino botikala na bino. On a gel moi te gel la kiti gel la sali boele que tout ça ali. Et tout ça ni pour qui ne sont pas ezali tout ça faut tout qui na ba fertilité ba ça là on a bitumba ezanga tina. Et on a bien équipe nationale. Non. Peut-être que ngale que tu n'as toujours envie. Peut-être que na simbaka mikolo kwa yo. Il faut na zalaka na équipe nationale. Tu vois ba bêtise musonde dans autre télé milandais na pèse un message non na ba no biso zoa. Na bien on ba na parce que ba roza mikona âge na roza pe mikona âge na bango et le sanzi biso ya famille ba na parce que ba no ba esima na biso na kati ya équipe nationale. Ba sa ba bilo mo be komi ko pesa to kanda. Buzo ba mo lata biso. Ya ba base équipe nationale za ngana gel show. On se ba tikali baka batu. Est-il on doit ma charge équipe nationale za ibenge so sali ni mabe et sopien si biso na j'aime to ma charge wana ça dit que ba buzo ba jafe ba sala ka ba nyama ko ba sala ba tita ba sala tu vois biso pesa muno so chance oyeba na ite boye sika ba tomboli ouais neti lo mona ba biri ba finga ba jael
nga esala nga passe esusanga motema mais au moins te jamais na kosala émission mona tika na ba yo abiri yo natali capacité na nga na abiri ya ndemo te capacité nga na nyama ko ya ndemo te bozaka bongo baza bato yo biso to façonner to sali lo bazala mais boulot biso bosala ba internet ekomi ko sala propreté ni ke soir après bopesi bango coach mususu bango bakomo doubler bino siko na bango siko bo évoluer te pour ko makwa nga eza siko passer so landi te parce que moni Karine azana nga ta Karine boya nga ta la Karine Nicolas Mokonza e bien nga ta la Karine nga so comme Karine mobile ta moi que Karine ya kina poto ya différent Karine a poto fongole chaîne YouTube Karine tresi baswani to babundi basola elle na moni Karine oboka tresi mbelenga na ba fête ça dit que c'est ça la famille Foto lo bitolo ke lo ni tolo to sala ke lo ka kaka fo beba na fo lo sala ka yote muta za pe ye na internet to azati ya sans wana famille reste la famille bango baza ba jeune frère na biso bossa la pete bazana no ba muna ben succès ben makambo parce que nga tout no dans sala na kinda ba Afrique d'ici na zo ba code ba $2,000 ba $3,000 na kutana ba boss mo banga ka o ba banga ka na kutana na bango na sola ba to ya makasi na kinda ba mbuka moko ba yambanga pe bien peut-être o ba bisino ba sala ngote elo na YouTube mo te ko bangi sanga te lo mo te que nga na za envie j'ai la envie na bandinga so mibali bazana c'est-à-dire que tu auras toujours qui besoin toujours à aller bon mais poto la kabiso le 20 décembre tozana à Paris si lelo Nicolas le 40e Léo déjà toqué les 13 je vous viens sur question à Koufaki que son nom répond des maman mbouke qui ata vieux moi matrate pour voyager te parce que biso to ande biso to ke nzela braza poto zina mai tu comme matazia braza poto ke to voyager non pour tous attends to kina biso et prompte ba visa ika une semaine ici là déjà ba ninga pe bazu ba visa bino bato bo finga bazu ba visa muto bino bo finga c'est fifi wa Paris mais c'est à féliciter c'est à féliciter parce que le Karine ton ake poto beba fingi Karine poto anzala yo journaliste ke poto ndambu yo ke poto te mamleza na kina yo ke ndaka poto te poto c'est le côté na ko ke poto monique le Karine sali mamo ba ko sala tu vois so ake poto na ko sepela kutu parce que eza bien tu biso fungoli nzela poto nga afia ke ndaka poto bandima te ke afia ke poto pamela tout ça poto zelo ko actualité soute elo ke batu ba ke poto et simta clôturer actualité ka Karine. C'est-à-dire que musique on t'a clôturé l'actualité pour te carrer c'est quand on a hypothèse encore normal c'est-à-dire que et tout message sur makambo est-ce que pas carrer l'actualité parce que carrer na ko ki ndaka podoti ce qui a suivi visa c'est oui félicitations na intérêt visa na été na intérêt voyage na été poto eza na poto eza le côté eza o eza ke eza ka bien pour singa afro ki baka pour lekeli yo zaka na kin non bon ce que batunga na kinde ya fille Laurent na kinda na voyage liboso ya fille Laurent mais afitanga yo zo maman afia ke maman poto c'est-à-dire que c'est le côté ils a problème te mutu mutana jour na mati mutana na mukolo na ye ngale mam na sala na ko pour na ko ko coordonner chaîne lege ba théâtre peut-être ba so va sala ngo ba sala ke ngote menga na sala c'est-à-dire que soka ke poto ana féliciter senguna ye na famille na ye na entourage na ye nga esanga ni cho ni fois ya Karine sala ki nga bien Karine soka ke poto azala sa visa Karine visa zo ra mukila la kisaka eza ya mboka nyosa la kisaka so za visa ni ala kisi so za mutatembe yene fia zwaka yene bimana ba ministre ba député pourquoi pas et ça nga le côté poto ni attaquer atiko bon sa vie na ngate atiko so na building te on a un intérêt te pour Karine so ki poto na se plager la ki poto na na checker gel Karine na tine auto tine nga $100 na elekele nga pour Karine na kina pour kabelo mbongo zaki mama li comme Nicolas bi Karine ata $5 ne ko pesa mais Karine na poto atine nga $100 na oki wana famille na nga ndeko nga bon yeso ki poto e swinga nini e salinga nini poto ngo bakangi ngote bakangi benzela te poto ya mbongo na yo so na ngo okeni matse. Voilà, merci à Willy Moucheni, patron responsable Willy Moucheni, merci Nayo, merci à Dani Dende Real de Madrid, merci à Jondi Samba les procureurs, mais tout solana nous les ketchou, les locomis, cordonto, présentateur, tout yom tozo présenter chaîne Nayo, d'abord comme responsable moneni les ketchou, Cynthia Wadol, azawapi. Moi comme dans la makambo di baluka baye bazali wapi akenda wapi azape Cynthia zanae histoire de la zanae arma engagement ne mobile na ya alingi na ye amona na nini te na visibilité te mais bientôt la bo découvrir bo mona Cynthia Wadol
Comment lobby Cynthia Wadalo ni aza na kasho na mboko yo yebi wana. Ndeko so lobby. Yé mta lobby bon na contredire on na lobby bat ba yoka so ba yoki ndeko na ba yoki so ba yoki ngai na aza na kasho vraiment rolo bata vérité te bozo bomba ya kasho oh kutu bemba bakanga ye ba bomba te sibi kutu bemba leki nani Cynthia na kosi Joël bemba akena buzo 5 kutino aleki Cynthia ti malweka bon ko c'était bomba na intérêt nini aza. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, j'ai continué avec lui. Est-ce que vous voyez bisabiso lelo Ken Piana bazongani na bakabwani vraiment na maniki pona yo okolobani. Biso ngai osalanga bien. Nga soki za maniki na ken bakabwani na kos na ide yo madame oloba. Ngai soki lo maniki bakabwani na ken na kosepela parce que eza ba ya bilo oyo bukaki o baba na français ni qui sait chemin ce qui connaît l'affaire so bino c'est qui una na ngoyo mo et loko nini o na français qui c'est qui puni condamnable so bilo mo ezala wana c'est ozo sala buka onka awa manika finga na internet manika finga ngama mso senga finga na etinga na sepeli parce que manika za makamu faut finga manika finga commande bien temps la finga on de soaka tant yo micro manika zo poser manike micro manika zo finga biso ba gel ba nani ba zo finga biso commode za ko seka ken net manika biso lo za ngungu so azu ka bomi pouf esili nga toza na za net ba na za tana bango te ba manike ba ken ba lâche oh ba lâche ba lo te pa nga na sa mam na ngai ken na pas batala ifo afinga mais nga na leketi va votala nga fo sexa ba fo aida zala ibakata zala parce que moi je produis dans un produit bah tu ne sais pas dans mon kente en plus le lobe et bah stratégie na bango kena muta stratégie makasi tant obi ke fali muta a futi visa pa abimisa a mema ndiko na biso voyage bongo yo mo ba mema te ba makaye bongo fa bugasa bisi fa bugasa lâche a bisika fa ça le côté pour fa bugasa ba pota ke sa akoko mema bango te na ebite pour ndenge de fa bugasa sala ba banana basi na ba bio Fabregas ba to kotsa ba musicien ba bundela Fabregas ba tsika hypocrisie pour ça bien ta mokili la qui ça za foi za la foi za c'est nini ya frona nini ba no ba kizengi lelo aux arabes tout le monde ça ba gafa zo bisanga ça froza moto tu vois c'est ça. Voilà, merci beaucoup et mais ozone di malelo que Karine Mokonzi pe ende bozale la ki binonyo équipe nationale à côté bino pina ba conflit belé on dit man conflit Karine en côté na nini exemple Fabregas Fali Poupa ba mission belé o yazaki na bango ko sola te ko finga ba nini bino botikala sola bien na Christian de Corners. Papa S, tout cela est très bien. En temps émission, il tout cela est très bien. Faire gagner la merveille même. Peut-être le président bon tout cela. Wa Hollanda. Okula na trop ni non cela non te ba binga na makamna bango non sona bango ndeni. Fabrice tout cela na biso te mais Camille dans sa Fabrice émission. Fali mais mano na soa na ngana yete. Siko no ba ka na sola ne non nditi kofi lo midina na finga e. Mais non sola na ngati wa so na finga e. Jibe mpiana. Zaka que nous on papa chéri to soana na bisona oboete to akina papa chéri na finga mais faut que ça bientôt ça l'émission tout ça l'émission moi bien ça veut dire que exactement quelqu'un a comme dans conflit équipe qui nda bon maman qui nda bon Nicolas Yeba maman qui nda bon et qui ne sera bon tu vois c'est ça. Voilà, merci beaucoup et naza pas obligé ti sona mission nyonso naza obligé ça non ça ce que mission na mutu nyonso. Bongo lobi bongo ane ya sika est-ce que ma finge zaka kato changer ou là tu pena qui patron ya site ma finge na tika pour finga ten internet na zong saka ba tuni na nzela sala no za na ezaka ki go sila te o yendeni o yango fo ezala kandi na pesa na lobat yego tika ke vini ngale ke tuna go tika jamais ko loba lelo ba te bilo internet ba finge di commode dis ba tata biso bazaka ba comédien za ba journaliste te biso sala nyonso tout ça ma tout ba star quand on a salé au théâtre, à Binalo, moni comme depuis on sala théâtre, mais na moni merci na Karine Mokonzi parce que visibilité ça partout. Tant que ça monta au lingi ko yeba na faut kota mi ko ça mi tout partout. Ce que PCP si. Ngati mate ke le no sala ke na no landela ba théâtre. Pour ba vina ngabele ba trika nga ba pesa nga chanson na te. Mais le Karine na ça ba théâtre, le ba fibre on ça ba théâtre. C'est-à-dire que Karine a fongoli nzela félicitations vraiment na Karine Mokonzi la baronne.
tu vois dans sens wana il y a rien à dire, il y a rien à face. Voilà, il y a rien à dire, rien à face, mais ils pena mutumsu nani oyo mona pena ke yepina nenga sala nga to finga nga to boye ngana etina kukufa to sola pete. Puis bato be dans c'est internet mona nga mutu malonga te oya finga nga elo moke oyo ko botsanisa ngai yango te na motema nyonso ba finga nga tuna talika emiso ena baluka na bosa na nga ndis na kata internet na zanga mutu mote ke na rolinga tena yevma ennemi gérer na nga te ate do bande bango menga na zanga mona ngo nyonso ngana to sa internet mona ngo théâtre fait ka bongo mena ki mutema mabe so zaki be mutema be po ani kiso jona mani ke baso po ko fingo ba finga na kala tandis que moi ba so la pour nga pena so ba ndinga musote. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Ozomona bongo ba o bazaka boy ba kabwani ba o bazaki boy ba sololi e ote ya oni baki ba pe ba poizo ezali liwa peza ki mutema mabe pezali po muso akabona kino azongele opuna abosana kini ni pana yo foko yeba eti mobali déjà bobo elengi so bozungani peta abosana ki abosana ko nchaku na quelque part yango luka azala nayo yango na sens oyo nga vraiment cela to sola ti pour to sola tout ce que ba bonjour ba bonsoir surtout beba na déjà mais tout ngandi to zala ki eza moi passé tu fais na famille attends ndiko na pire ndiko moto beba na ki mais comme ya na nga grand frère na mettre ba limite c'est ça dans la vie il faut ko luka lelo ni ko lelo ni ko luka sala il faut ko yeba na wewe kana mangulu mbote kande we nezikeni na kana luna vanye masana omena masana ken ata yo monde kena finga ngabo mukile mona ndeni bosa biso ne to bito sura to sura amiable ken is a problème na ko soutenir na ko aider mais karato ya to yamba na mili c'est milifia limite ba mitema bien internet na basi ya mama Emily eza komodo fio o karena tikela o aza le kwa pomplimus ye na mibali eba songi matika songo mwana na Mike wa mukuse wana nesus baze belé batemtia baze be on so batikali bazana bango ba dans les bons nga batu biba lo ba finga na ba internet so wana nditi mwana to finga grâce to finga gel a fingite a rappeler quand des gel bo so a finga ki angaza botinga ngek ban chaku na e. C'est ça. Voilà, merci beaucoup mais nani omona pour limbisa te kasi azanite azate muno sazani ka mutu so muta s'excuser déjà et a bien Fabrice que singa fali pardon Fabrice fallait ligne à limbisa mani pardon zaki ya molili pardon zaki ya molili mais fallait limbisa abuma moto mais to c'est la ka physique ya Fabrice na Robinho na Gez na fali et ça bien. Voilà, merci beaucoup. Merci à Anna Luboloko, merci à Amanda Dichesse Anouarit, Bana Poto tout balinga Mathieu Bonché, merci aussi à famille Yuyu Kabouikou et pourquoi pas bandeko nyonso balinga biso actualité nini ya makasi to eloko nini ya sika oyo memeli biso ane oyo yomoko na kata Leke TV to na kata ya compte na yomoko Leke Chu. Na compte sangeza Leke TV na compte tika na zo sala eza Congo Liziba na bike bo ba o balinga nyonso balinga Kevin Panda bo consommer bo bike ba chaîne na travailler trop na ba chaîne na batu na sali batu bele pe ba musale bele pe na zaka na ba chaîne na batu kaka mais ya ka reza contrat tu vois tout le monde na mundele temps aux producteurs et c'est tout le producteur c'est ça tout le monde fait nos papiers matin on la ba Congo bele na B1 ça veut dire que ça là encore normal. Ça ça alongwe Congo ça veut dire que ça sou vena biso wa Congo habité en sol c'est kaka bat ba pesa nga chance
batala ngai na Congo Liziba TV naza wana na osa toujours musala nazo pe na chimène toza pe na chimène wana la donia chichi la donia ayo ko combattre bato bela ko combattre ba fibele internet toza to sa na biso mbele musala wana batala vraiment solo ya kati na rozwa yo Mathieu botofani to beti ma solo rien que la polémique sur le côté bena muke na beti via Mathieu kati na yo pourquoi d'ici là na bande déjà na fivette pour pe sanga chance ba qui nous s'abonner na Congo Liziba TV boya ya ebele nga vraiment Kevin Panda na osepela ko mona bino wana na Congo Liziba TV yo zo kendara bien ex patron na open no litambo kumisaka ira boye ti oui ils appellent par parcours na yo donc bato ba bino bien metina niveau mo kenda pe ko finga e okumisaka ira nga etina bande vérité mo tinga na vie so na zano bien matina ba na bola mo no pa bato nzambe wa mona me yeso mikolo ba kama bien ngo dimle nga kena dimle leke chubi retour wana yango ebeta l'autre na dima ki ado yo azonga lisu na ndenga zongi bwe ado yo zo tele soute yo maka ye parce que ça la nanga tonga za suna ngate mamuno se bébé sili so ça kinanga de bon kabonga na terre kabonga na loko moya bien ozabi mais so kabonga ndinga mabe matin nzambe kanga likambo nga so mtu kabonga ndinga mabe no mabe nanga o évoluer te ana kiste mena fuka mana se ana obondela nzambe ba yina nga no so mabe nanga piniri yango nzamba pinira mutolo ba komba o senga pe ba pardon yo c'est ce qui s'est pas ex patron na no lita no c'est facile nga pardon facile nga pardon tu appelles ça au musala azinga suko se focaliser na makamnete parce que je fais ma vie non ça vie na ngai ya lo baba isa batuke akoso ça nga jamais na vie loka na bomela e famille na bomela e papa na bomela e maman to na binde na non c'est un diabo quoi c'est un sorcier ou comment je sais pas son temps on a envie moi je fais ma vie hein. Je le calcule plus na pensara so yete et loko le sauter ça veut dire que je suis désolé naza komba si mamati ko tuna nga so babilo honnête parce que dans sa carrière na pas bonne chance kana ba 200 vies na wana. Voilà, merci beaucoup. Mais lelo petoko tuna question moka ya boye. Ndenge lelo équipe nationale botikala na kin. Est-ce que ba réunion, ba stratégie, makambutu ezo continuer? Bientôt là, tu as 2 ans na biso équipe nationale bo mona to fêter, to ça au moins 2 ans boza ben invité surtout ce que to kine bino pe boza là. Il fallait kutu to za la réunion lelo. Parce que maman Mathieu yebi mam privé fait na landela et simbite yo to ça l'émission par rapport ça veut dire que na la maman be les liens mutu fort fait dans réunion le ba benga menete na ko ça réunion to ça on peut être lobby to lobby wana bon mon que to préfet na biso il y a 2 ans deuxième année na biso je pense que Karine pour poser ba plaisir ba temps comme ça ça là ba comment ba kayu ba ça là mais ba sangana te mais au ba mon na ba sangana ba ça moi le mon pe kuna to ka date na mois d'avril pour to fêter et na biso mais ba linga biso ba soutenir biso obo sepela na équipe nationale sepela na Kevin ko sarape mingi wana oto ko kende to sala te o biso to bango ko sala biso bino pe ko sala biso il y a problème te to aka ba star na bino tout internet parce que na miso to lobel ba lobela aka biso to apeka groupe moko na internet si le kombo lo ba makaka équipe nationale kombo makasi bat ba aider biso na mi ke année passée zalaka ya Willy Mouchina tika ki bisote vraiment ya Willy Mouchina PCF ma paquet na ya pesa biso $1000 to contribuer ya Willy Mouchina ba Myriam Mokozi ba tika ka bisote ya to ça va soutenir biso ko ba chichi bula sala biso ba polo chichi moi ça l'équipe basino sona mbongo na poto chichi bula sala biso ba Yvette Lisiki na bi ke ba ko aider biso ba ma Chantal Mapouya ba ko aider ba fal ba na membre ya Karine Mokozi bana membre ya équipe nationale pour soutenir biso bana membre ya Leke TV pour s'occuper biso ezala toujours dans les bons ba juste pour se pela na Kevin Panda boya na Congo Liziba TV bon mona wana mais rendez-vous za en avril toujours fêter ni na mais avril pe dans en Tunisie après fait équipe nationale qui est Tunisie c'est sûr et certain dans Zalawana na Tunisie pour na formation mo boye après na ke Dubaï na mais tozana Aïda na nkela na cameraman privé na ngadi merci ndoma si to tourner ba film kuna ka ndezalaka nzambo sa makambo donc total les Kechu ya Yemoko les Kechu équipe nationale aujourd'hui les Kechu fondateur ya les TV différence fondateur pays équipe nationale Cordo et équipe nationale différence nineza différence comment tant total les Kechu équipe nationale les Kechu bat bayeba ki afingaka trop agangaka lelo 2019 les Kechu asali les Kechu aitake kolo nango yo te fato ki nonga parce que ba biso ba kizengi bazoba
toyebi mosala yango te me toyebi yango mpo nga jo nasalaka émission mati so nasali na yami navandi nga na Yvette Kalombo mastar que j'aime beaucoup bisous bébé je t'aime c'est-à-dire que so tovandi tosali débat leke tu félicitations tomonaka Frankie Vincent Jazz mais bon ça doit hypocrisie na TV zo balinga mo biso te balinga mo nga pete leke tu aka leke tu moko ya TV ya wapi mais yande motema nde contact yande stratégie nde contact c'est à dire que nana ka leke tu ba yebinga e baza ba décider bazela ka mamba kitoko bazela ka film deuxième film ezoya ye oyo bolingo nanga ye oyo suka na histoire nani omoni a frappé makasi na boulot na bino na internet ko frapper comment travailler dire va travailler dans zana ndenge na travailler il va travailler na ba buzz so ba buba finga biso ke za ba buzz so la ba buzz bon ba kota mutu zanga nyoso zanga na fan na biso so ka na mutaleki leki pe mundu so azane pe sute so muzo ka ndenge moko ndeko mo pa lobby le ke tu comme patron est-ce que atiki ndinga ndima na TV ki ala rapide so bina nandima na boya so bo finga kaka non sala nini busaka ne bomoni sala yo mekanga déjà tena tunit bato batala biso tena tusi yo mekanga pour eza bongo yo fona kwesa yo ponga so na kwesi muto okweya isa kwesengo tonga baloba rapide pour la mono bandisi ko ose yo muno zana o tala ngo simba simanga mingi na nzoto na ebite. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup trop vraiment la souka. Et bon. Nicolas Zela la sa message. Voilà, mesdames et messieurs, Monique Okosi, yo moi parce que na baby ça m'a bébé, nga pe naza on marié bientôt là na zobala. Bientôt là chouchou. Na bala moi sangai, bientôt là chérie marié comme Versace Toulouse, comme Franck Stemay. Comme les autres, c'est ça. Félicitations pour Tiki Masolo. Au changer. Yo baloso sama mangote na vie. Voilà, mesdames et messieurs, message à Souka. Soutenir Kevin et Panda Lekechu, balunga ba makanisa mon bibi c'est une sœur à moi, azani de konanga moi si. Net tokabwani net muso akufi tokabwani na molimo na nzoto na molimo mais na makanisi toza toujours bibi c'est une sœur à moi linga ke mingi so muni ngam nazo sala asekaka makasi raté bibi vraiment koyoka yoka na biyoka yoka te zala no mnoko polele parce que ngana ko sa chemin na sa mamnanga staff to staffé pour bibi era do staffé na ba jazz staffara na ba kariba site morote surtout tokabwani bibi photo ko makana ranking non bana poto linga Kevin et Panda bozala ba boni bozala mino pe kana mami mais boya pe kana leke TV bokile pe kana Congo les ziba po boluka botala nga po boluka pe ba émission nga za suivi makasi na CP na pe matia monike mambe ko maketoko mais titan ti question mon abosa na ki titan na biri ba bondi en plein bandal so batuni bandani bazo bunda équipe nationale. Lo mo ke ba mo sa ba lo musuzu komi kolata biso nyonso maintenant na tante kina ba ke titan na longo l'équipe nationale po akoleka pe na TV afinga c'est-à-dire que nazana tawana te ba mikolo sa iloko bazi ba yeba iloni bazo ko ba sala base équipe nationale c'est ezanga na gel show c'est ça c'est-à-dire que ata gel ba biki na longo équipe nationale c'est ngasana mino na longo te naka parce que ba ninga bazana poto no ba ke ba longo te c'est-à-dire que elobi Nicolas Mokonzi na guest mawete yango. Voilà, merci beaucoup. Moi, Bambote na bato bataille. Moi, Bambote kana bato balinganga ba sepela na Kevin et Panda Lekechu ba biser na Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris. Bon mesana Yvette Lisiki sans bien chichi bola. Moi ça mbongo chichi soza moi soza ozuaka. Deuxième film ezoya ba chamba moite. Ya wili musheni tolomo ba bive nanga valimba na Istanbul masa nanga Jerry zinga bi Elka Lionel Kambi bientôt la bana nyo cette Tunisie nazo ya ba bi Jean-Paul Weli ya ba Weli Jean-Paul Weli na pesio mbote bisko zali grand frère ya GG Weli merci na ope Mathieu merci ba balinganga Kevin et Panda merci na Herman Nguma depuis Dubai o ya mbranga asala nga osikini et na seki parce que na raisonné question moko ba bi yo pe bilanda landa trop le roi Karine Mokonzi a sali site yo po landi so ba ngana landi okosi Nicolas nga c'est chaîne liboso Karine que c'est chaîne simalanga ba zela ki yo tamso sa pe na site à Karine Mokonzi mais pourquoi que pas Kevin ba zela ki Karine sa chemin no sa vinaye pourquoi pour nga zakana sima Karine ya ma bête na rosa na chaîne na mais
pourquoi pas au moins le star tout ya moi nous avons la chaîne YouTube na yaka koyoka na kaka ça dit na chaîne na point émission na habiter matse et au lieu que na chaîne non na koleka na opesa pe makambo pe ka awa ba tika na bon mambo wana ya kolobalo bakalo ka la ser na nga sina lekan banda kana fungana na leno lekana na chemokozité mais ça vous fait kana fungana na leka depuis kala c'est-à-dire que toza famille Karine azana avec nani makasi Karine pa ebinda azana alinganga makasi aza pa ba fitu ya internet muna alinga makasi kwa Karine azate to inande na linga obi to inande ina kwa mame mina komode bazate ba fimo ya base class ba fi ya base class. Voilà, ça est fini pour aujourd'hui. Merci à Tracy Mbelenga Pro. Merci à Laurette et mon pala. La tigresse belle. Tracy Mbelenga Pro, micro et oumeli. Tracy Mbelenga Pro, bon ça micro. Oh, zo mamonga belé micro Nicolas Bouchaka, boue Tracy Mbelenga Pro. Ça m'a kinda api. Ah, Sam Kazadi. Sam, yo beluga solution. Keka ba toza muselo shell. Ngala kima ba Tracy hindi. Sam. Lucas solution ko yamba jibi ko yamba kofi yamba wira cité ozani ya makamu ngana yamla ngawira tema jibete mena leke chu ubule to yambi wira so ne jibe pana e ba saka save na bisa musala mais Sam so nganda ko ya to so la Tracy voilà, merci beaucoup. On se voit à la prochaine, toujours avec Mathieu Boncher, l'antigresse, Laurette et mon pala. Merci à Gianni et qu'il a la patronne à la crème fraîche. Et merci à tout le monde, Balinga Abisso, Matou Idol, Guélon Moutele, Zanosita, Gaël Oazekwa. Merci aussi à Chancel, merci à Nicolas Mokonzi. Et pourquoi pas notre site, notre boulot, notre patron qui est Tracy Mbelenga Pro et Glody Diasuka. À la prochaine, bye.